Bonjour mes amis, c'est la Rodriguez de la page La Rodriguez YouTube, Esther la Rodriguez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement, vous ne serez pas d'ici. Na YouTube, na nga to tchaka bagang pour na ko détendre bino na ba moment na bino boza na loisir na bino, moi aussi qui ça bien pour la santé. Donc vous s'il vous plaît, ko s'abonner na YouTube na biso et ça na biso bien surtout ezali pour na ko promouvoir bactère na biso batrice na biso oyo bazo bimasika pour ete bazwa marche na bango pe tout kama mara te na biloko akala er moko rénovation biloko asika esalaka bien pour na développement ya mosala moko songolo pakala donc bokende ko s'abonner massivement na YouTube Esther la Rodriguez kuna baganke ezali et puis moi ba conseil moi ba vidéo pour na analyse car tout ça la na Facebook kuna pe to bana ko tia analyse donc bokende ko s'abonner bo manquer te na pesi mbote na bandeko nanga oyo nyonso bazo edenga surtout pour na ko remonter page La Rodriguez et puis YouTube La Rodriguez. Merci pour na coaching et merci pour na bolingo oyo boza na mon en loko oyo tozo yeba ke non ils ont avancé et puis ils ont kende bien. Merci à Pati Mwimba spécialement et merci na bato nyonso tout bazo soutenir nga moralement financièrement et puis voilà na pesi non merci mingi. Pour la tobana analyse à l'élo, bomoni titre na tchaki. Donc, avant to na analyse na loba makamo na zanango, pour ça loba, na ko débisa bana nyonso Belgique, même pas Belgique seulement, mais Europe mobimba. Les 10, tout un événement moko ya grave, ya monene, ya kitoko, ya esengo. Pourquoi pas tolobela Olga Mokonza Kabelo? Moi c'est oyo azo sala musala malamu musala kitoko. Moi c'est oyo azo bongisa bala Rodriguez na bakabelo ya propre ya original. So chena mutu uzana tina kutu te osala soki ba makambe bele ozikara mai olekisi misapi ya mwana eleki. Donc bakabelo original. Il y a Brésil et puis partout dans le monde. Donc, bakabelo a bien, il y a ba qualité bien. Le 10 septembre 2022, à la ouverture, il y a salon naïe cosmétique, Olga cosmétique. Toya bisonyo so batonyo so barozala wana, bazana réduction na makambe belé ya malamu. Na kati ya magasin so bokomi bokozwa ba réduction ya 30% na bakabelo boyebi ke bakabelo ezara moins cher mais kuna bokozwa réduction ya 30%. Donc le 10 septembre à ne pas manquer toza na ba surprise ebele bate belé oyo bino bolinga komona po ya live ba ozala wana donc bon manquer te na rotiela bino adresse na ye après. Et puis, bokoye banenge bokosala pour bokoma wana. Donc, boya en l'air parce que les événements n'est pas manqué. Tout l'anda mon vidéo naïe et puis tout l'anda après analyse na osala sur la situation actuelle. Merci beaucoup et abonnez-vous sur mon YouTube. Merci. Salut tout le monde, le 10 avec Olga Cabello Cosmétique. Soyez-vous tous là parce que je serai là. Dans Zalawana, na ouverture, il y a salon. Il y a Olga Cabello Cosmétique. Waouh! En tout cas, j'aime trop son travail. J'aime beaucoup. Nakozangate, je ne vais pas manquer. Alors, on se voit le 10 chez Olga Cabello Cosmétique avec Queen Macam. On se voit le 10. Bye! Voilà. Donc, le 10 septembre, Bozangate, na Belgique, événement monene, ouverture, salon de coiffure, Olga Cosmétique. Donc, sauter les vols. La vie est à la bongo. Il faut toujours combattre by étape. Ozo évoluer. Ce qui est battu le beaucoup. N'a pas la contre moutouté. Donc, petite sœur, n'a pas yo et tout ça la wana le 10 septembre 2022. Donc, voilà. Léo analyse dans ça là, et ça dit analyse moko, naïbité, bocha dans ma commentaire, ceux qui bossent d'accord, tout ça la peut débat sur un mot, tout ça la live, ko planier ba live, parce que ils a ba vie na biso, futur abana na biso, muto ils a angé. Titre natie, ils a un peu pertinente, mais natie mot pour éviter bato bata la vidéo, surtout en première position. Donc voilà, na pesi parti de bonheur beauté et Fikazali et puis Sandrine Mbalapé na posani binoté. Donc voilà, titre natie banani bazali ko bebisa RDC. La titre wana exprès
parce que naza makambe belé o na koloba parce que tokoko ki marape ba responsabilité na biso te attaquer peuple attaquer société attaquer mboka wana eza ya biso tokoko ki maraba ba responsabilité na biso te to pointaka kaka ba doigt na bato baza censé bato baza na pouvoir bato ba peseli bango pouvoir wana ya kosala misala mosusu biso peuple nazo répéter chaque fois ce que toza bien éveillé bien organisé et kozala pasi bato ba mema biso na loyenge ekozala pasi bato ba dribbler biso ne balobaka bata football ekozala pasi bakosa biso na manière que non tokoma bindimela ndimela ou bien tokoma bilobela mwanza oya na média olobi sur situation moko eza vraiment important pour la population. Mais au ça la live na yo ka mbala moko après ok na yo et puis tikali nango bongo ok ork na ba situation net ya mboka net ya makambo ezoleka na Afrique mobimba ezaka RDCT il faut tozala organiser et puis tozala tetu parce que ba politiciens na biso on dirait que ba dingara biso te. On dirait que bazawana rapona bakombo na bango etikala et biso tozala toujours sur bango or que biso pe toboyi population oeza éveillée et memara toujours changement na quelque chose surtout kozala persévérer na makambo kobeta fete na likambo soki tomoni que ça ne va pas na ptie ba photo ba te belé na banana na religion nasa la moi analyse mukie ya mbango boyebi ke ba vidéo ya milai na ba YouTube bien na ba Facebook ezo aboutir à rien ezo risquer ba kangara ba page na biso ba Facebook na biso donc il faut zala de tikotak ba to bazwa conclusion na bango so monique analyse na sali et toucher yo et oza d'accord na ngote comment na ba commentaire sans finga comment na ba commentaire ba répondre yo donc voilà nana banana religion parce que toza na trois sortes ya ba institution o eza très important na vie sociale ya peuple et si kana mokili mobimba to tchaka liboso religion liboso tout politique, tout école, hein, éducation. Tous les trois, dans le but que c'est important, mais oh, et ça vraiment, il faut tout ça la attention et qu'il y aura bien. Et puis tout coach peut santé. Il faut ça bien pour être population à sentir quand même tes poids na bepol na pour la population à y marate air surtout. Mais toba na religion na RDC tozoye baliso sote qui est qui tozoye baliso sote ba pasteur banani tozoye basote ba apôtre banani tozoye basote bandimi banani tozoye basote ba musicien chrétien banani tozoye baliso sote donc ekomi epitopale moko incroyable tozoye basote makambo tokokenda ngo ndenge nini bato bazotia désordre na vie sociale la bato mingi ezozala bato ba église ba o ba bengaka ba minzambi hein bato bazotia désordre na population eza bato baza censé ba éduquer masse ba ya na makambo ya sika ba ya na espoir kopesa population espoir ya makambo sika mais makambo tozomona na religion surtout na RDC eza déplorable toza na respect ya nzambe te toza soki na respect na litonga na nzambe te toza soki na respect ya ba valeur ya ba vie sociale na biso te toza soki na respect ya même ya coutume na biso toza na soki respecter. Est-ce qu'un peuple oyo abosani na culture na ye abosani na coutume na ye abosani na ba valeur na ye eko avancer ngene eko avancer te eza loya tozo vivre na mboka ya bana na bana donc sauf qui peut. Donc wana ezosala vraiment kokoso ba pasteur mingi baza na ba réseaux sociaux awa bokomisi ba réseaux sociaux comme si eza ba etonga ya nzambe or que bobota na ke réseaux sociaux mutasala monano aza mutumoko aza azali incrédule aza mutumoko oyo andimelaka ne nzambe te boyebi yango pe bien mais bosa campore na ba réseaux sociaux et comme ba église na bino. Hein? Au moins, le pasteur a tout dans les réseaux sociaux. Midi, pourquoi? Donc, nion surtout au mouté mané au CPLA. Aïe, na réseau aïe au sté à bateau. Au second, ça n'est que contact physique. Na bandimi pe ezalaka important. Combien de pasteurs oyo ba komiko ba edaka peuple?
Combien de pasteurs autant bozo ma bonza, bokalisa que non peuple oyo, bekole za malongate, peuple oyo, santé za malongate, peuple oyo, bamzele za malongate, peuple oyo, misala ezate, combien de pasteurs bakanisa rango? Donc bino so bozui ba dimi na bino, bozui ba offrande na bino, bo tiamo na ba poche na bino et puis bozeli sous jour mosusu, bo yeso na base mosusu asika après bandimi balandaka makambo na bino. Hein? Donc voilà, eza makambo oyo eza facile à détecter. Biso peuple, il faut tous aller éveiller. Nzambe akokita te na likolo ya kolakisa ke moto aza faux. Yo moko na comportement ya moto wana okoki ko juger ye dans l'avant. Okoki ko mona ke non moto oyo comportement na ye eza malamu te. Moto oyo aza lisusu na makambo ya bonzambe te. Pasteur oyo, apôtre oyo, azoya koyemba ba nzembo, par exemple, pasteur Denis Lefe, excusez-moi, na cité kombo, nzembo oyo abimisi ya pétage. Barobi nango na église, o barobi nango na ba boîte. Et puis babimisi yango na sens neti nini, pona kote ya bato nini, ke biso nyesto pété. C'est ça la société que vous voulez pour aujourd'hui. Donc voilà, bandeko, eza partagé, on a banni na religion. To koti na politique, ba politicien na biso. Toza peuple oyo biso to votaki bino. Toza peuple oyo tozali kosenga respect na bino. Tozali peuple oyo bo prometaki biso makambe belé oyo na notice ko bo sali amote. Toza peuple oyo malgré bozo s'enrichir bino moko, mais biso tozo souffrir à chaque fois. Et puis bozo bossa na kenon. Prochainement, vous allez en besoin d'abisso. Donc, c'est l'heure de corriger vos erreurs. C'est l'heure de se corriger. To bossa na ramakambote. Et ça, na ba politicien mosusu lelo ba komo kotiambanga. Oyiba ba mbongo à l'état. Ozongisa na yo pété. Ba juger au kota prison bima. Mais, ozo se laver image na yo na miso makasi peuple azo mona. Et peuple ango pe bonaroya kota peuple nazo le na ba politicien. Nani akosunga biso? Ba nani ba BBC Congo? Peuple, religion, politique. Biso nyo soza na même sac. Hein, ba politicien. Botambola kawa de gauche à droite bokena ba mboka ebele. Na yebi ke makambo ebele zo changer na mboka parce que chef de l'état a zo sala ba effort ebele pour na ko changer. Mais entourage na ye za malamu ta. Entourage na ye soki ezalaki pour na président ye moko azala ta 10 ye moko nde makambo ebele zo solution na mboka. Mais bato baza nzinga na ye on dirait bato moko ba na yebi te bozo voyager bozo kene ba mboka bisika ebele bozo mona pe situation ba mboka mosusu. Mais pourquoi pas bon mema innovation pe na RDC na ba quartier na bino boza combien de ministres boza combien de députés na ba quartier na bino car so bobani ko changer ka ba quartier na bino Congo ekomona na quand même que non changement comme kota na mboka. Mais bino botiki makamnyo surtout kra na Congo ya gouvernement, il y a individualisme, mais na ba situation boy. Faut ça là ka. Bien bozo so ba mbongo belé bozo kenango wapi. So boye ko tiango na ba Suisse awa, na ba banque awa, ya aussi là. Tango bozo ba problème, ba kangara mbongo ngo ezonga raté. Bande ko ba politicien. Lelo eza yo, lobi eza mutu mususu. Lobi eza mwana mutu mususu. Ba kombo na bino. Ba kombo abana na bino. Ezotika na mitema na biso. Ezotika na mitema bana na biso. Il est temps de changer. Il faut tous à la plus sociale. Toyebi bien que no ba freinage eza ebele. Mais bamboka na biso africain et ça na bambongo ebele. Il s'agit que no biso moko tozala organiser pour na ete makambo ekende bien. Mais tellement bolingo eza nango te, nationalisme eza nango te. Tolingaka kaka tomonaka tozalaka ba grand na bamboka bato mosusu. Biso wana ba ministre ya Congo mboka Kolta, toye wana. Mais mboka na yo bato bazo souffrir. Ba politicien. To sauter ba politicien, to kepa ya biso peuple. Biso peuple. Biso peuple. Toza fondé kaka na ba fitilité. Makamama longa to lingi ko tala meme pas donc tali biso teko. Ozi
sachet boaki na balabala na yo nani ngwa oya kolokotela yo bino peuple pe faut bozalaka pe organiser na sens ke boyokisaka bato baza sentir kosala misala mosusu soni boyokisaka pe bapaster mosusu soni peuple éveillé pasteur moko azoya na babétise bobolobi la arrête là totangaka bible biso nyonso tu toyebi ke oyo eza mabe politicien moko azoya na lokuta neti mwasi akweyaki na pont wana asalaki pauvre femme ntango so abimisaki bambongo na ebele apesi na bato basala mosala bameli ye mais pont wana ezalaki mpona koede quand même population biso peuple faut tozalaka éveillé koyeba koloba non na makambo mosusu mais eza biso moto oyaka liboso na bafitili te biso moto oyaka liboso etali ngai te nakutu naliaki namelaki lelo oliaki omelaki lobi kolia komela mboka etambolaka na tanto plito te mboka etambolaka te ke nolobi nakanisa na kolia nini non mboka etambolaka na provision surtout mboka lokola Congo oza na courant na yo bien fait oza na na mai na yo ezobima na pompe oza na mosala na yo oza na provision oza na plus de force ya koloba non mais so toza organiser te tokangami kaka na bafitilité nani yango yakoya kolobela biso donc peuple biso pe toza na faute ya makambo ebele toza organiser te toza éveillé te toza persévérant te na makambo. Donc, wana eza moi analyse na yeko sala. Nazo lobela kara RDC, nazo lobela peuple africain nyonso. Tozara toujours kara na se ba complexé. Toko likambo yendongo après oh non, tozalaki na esclavage ya 40 soki ya 400 ans. Tozalaki na boye, bazoyi baba kolta na biso, mais biso tozo sala ni pour s'organiser pour na to stopper ango. Si tout biso pe bato diaspora, to ya na diaspora pona to yekola makambo pe ebele, mais to koma anga na diaspora to sala rango te, bana na biso bakoma bavoyou. Eza rare omona mwana diaspora moko azo sala université akomi pe docteur, akomi juge, akomi avocat, akomi non, to suka kaka na nzela. Siko peuple yango ya lobby to luka, to s'organiser ndenge to bosala te gouvernement eza peuple, église eza peuple. Social eza peuple soki biso toza organiser te eloko ko changer te totika ko pointer ba doigt et pas bato mosusu tant tozo pointer doigt moko boy oyo nyonso ezozongela biso sache ke biso peuple il faut tozala organiser même na biloko mike oyo toza na ba moyen te ba moyen balukaka ngo obandi na 1 2 3 4 eloko nyonso ebandaka na 0 ti emati mais il faut avoir la persévérance. Oye baba loi na yo, ba droit na yo. Donc voilà. Wana ezalaki mo analyse mokie na ba situation onyo tozoleka na médias surtout na ba réseaux sociaux tozo utiliser ngo mabe na ba YouTube surtout tozo utiliser ngo mabe makasi. Tomeka ko changer, tomeka ko mema makambo sika. Oyo nga na yebi, yo yebi yango te. Oyo yo yebi, nga na yebi yango te. Donc ba commentaire na bino ekosala biso bien parce que nga na ko yekola na makambo yo lobi, yo po yekola na makambo nga na lobi. Donc voilà, c'était la Rodriguez. Si vous avez abonné na YouTube, abonnez-toi. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et vous savez bien makasi. Et vous savez bateau et baza na YouTube nangai bien makasi. Donc voilà. Bonjour et je vous aime beaucoup. Salut tout le monde. Le 10 avec Olga Cabello Cosmétique. Soyez-vous tous là parce que je serai là. Na ouverture, il y a salon. Il y a Olga Cabello Cosmétique. Waouh! En tout cas, j'aime trop son travail. J'aime beaucoup. Nakozangate, je ne vais pas manquer. Alors, on se voit le 10 chez Olga Cabello Cosmétique avec Queen Macam. On se voit le 10. Bye!